Mbote bandeko balandikana qu'une télévision mingi penza émission sur terrain mokolo ya lelo mardi 13 juillet 2021 sur terrain et ambi ponabino mwana mboka oyo bengaka ingénieur souvenir bola oyo beyebi ebele kaka na kana ki télévision a commentaka ba actualité ya mboka na epe makambo maike mingi pe na makambo matali kelasi na eto pe oyo ya silisa awa na elongo to kobeta masolo matali politique yekolo Congo démocratique sur terrain beta masolo nyonso to lobango beta nyonso sur terrain aza limité TP aza na besoin mutu nyonso comme je vous ai toujours dit mbote mwana mboka souvenir bola mbote ndeko journaliste mifi merci. Merci beaucoup de Bouti Koyoka, ingénieur souvenir Bola Yoto Zana Elongo. Alors, de souvenir Bola Baïsous, bien ingénieur, mais à Tobeta Masolo ya politique. Mais qui peut comique, rappeler pas Yabaimboka, au Bazolanda Yo, ingénieur Yanini. Okay. Et moi, rappelle Moukessa là, bien que Balanda déjà. Ok, merci beaucoup. Ndeko Mifi, Nazali ingénieur électricien, Nasina Ista, électricien industriel, Nazali ingénieur environnementaliste. Nasi toujours na ISTA en 2014, puis na Kosukisa comme ingénieur en BTP, en bâtiment et travaux publics na niveau ya IBTP en 2019. Mais je continue toujours à étudier parce que là, et s'il a raté, na biso batona kata mokilo ya se. Bandeko bandi wana eza rappel ya jeunesse veni bola a rapport ya musala na oya sala randé to loba so bozana besoin na mamatali kotonga ba projet marambo maike bokoyo ko benga ndenga lobaka toura liboso na numéro de téléphone pour la kopesa bino ba plan to yena masoleta li politique qui est ingénieur souvenir bola azoko évoluer sur le plan politique na parti politique ya nani to pe ozali wapi na masole ya politique. Oui, merci na ndengo yebi de 2006 to bandaki na MCR Moselle pour le renouveau et à partir de 2014 nde topemaki nde sikoyo toyebaki kokota na parti ya son excellence Modeste Mutinga l'actuel ministre des affaires sociales. Opemaki po ntango ba opemaki ba imboka ba ba topemaki po. Non, la vie et sengeli ngonga moko wala baka ko reculer pour mieux sauter. Via moto to sengeli kotaka moko otie point pour komi ko tala komi ko sala évaluation otala ici vous allez ko tambola est-ce que ebongite est-ce que mainini matambolité yango ngonga moko na MCR tozalaki wana libandela ya MCR o babenga tamba benga lisangu ya kotela tozalaki na kati ya commission ya stratégie ya ville ya Kinshasa na ki vice-président ya stratégie pe mobilisation ya ville ya Kinshasa ngonga moko boye to mona ke tesekela ko pema pe kotala ndenge makamozali ko tambola pe to pemaki pe pona ko sala misana biso parce qu'il n'y a pas que la politique je suis entrepreneur. Zoka na yiko boma misana ngate pona politique il faut koyeba ko concilier wana se ko mona eno malonga te yango non malonga ezalaki nango toujours mais ezaka passe pona bato oyo bayebaka asala ko loko musuteka politique biso tozana misala misusu ndawo ya politique ce qui fait que na yiko boma musana ngate pona politique donc je dois combiner les deux yango ngonga moko na mipesaki mingi na makambo mangai ya mosala mwangai pe na bana ko tsa politique na bopemi mais siko to zongeli ko pema na ona ko zongela ngomba moko o changer na pe parti non na zongela zo ki tembele ya ko pema na ki tembele c'est seulement parti à 2019 2020 je crois ndé tebay ko kota na parti PDG Parti démocrate pour la bonne gouvernance il y a son excellence Modeste Mutinga ministre des affaires sociales et action humanitaire ndé tout ça ko vrai kuna je suis là-bas en tant que interfédéral il y a ville de Kinshasa. Donc voilà, jusque là, nasoebi na niveau ya PDG, tobelaka o etali la bonne gouvernance. Ça c'est pour qu'il me peu côté les méla, ba mauvaise pratique. Oyo sala ke mboka na biso tambolate. Yango biso et notre devise ezali toujours on ndenge toyebi ndenge to lobaka la prospérité partagée. Donc lorsqu'il y a une bonne gouvernance facilement comme besoin de la prospérité partagée. So mignon so ya mboka aweba kozwa pe ko goûter na bomengo ya mboka. Mais lorsqu'il y a la mauvaise gouvernance, il n'y aura jamais la prospérité partagée. C'est-à-dire bomengo ya mboka ekoke na baye baza ko yiba. Na baye baza ko détourner. Pe ebele la population ba ko goûter na bomengo ya mboka te. Or, maintenant, il faudrait qu'il y ait une bonne gouvernance pour qu'il y ait la prospérité partagée au niveau de PDG. Donc voilà en bref.
Sur terrain, depuis au coma interfédéral, Nini Pena Malonga au Sali pour la évolution et la parti politique. Oui, au PDG, c'est, je dirais, un parti Oyo Yesika. Il faut en 2015, mais non, je crois que le travail qui nous a été donné, c'était d'abord Yako installer PDG dans toutes les communes et dans toute la province de la ville de Kinshasa, en tant qu'interfédéral. Et le travail qu'on a fait. Aujourd'hui, les 4 districts, ils ont un comité de districts. Quand bien même certains districts est traité de déboîter un peu. Au moins, nous avons au moins dans toutes les communes, je dirais à 95%, nous avons les comités de chaque commune. Donc, c'est le travail d'abord. Il faut avoir les fidèles des fidèles avant qu'il y ait vers la masse. Parce que s'il n'y a pas de fidèles des fidèles, il sera difficile qu'il y ait vers la masse. Donc, c'est le travail que nous, on a eu à réaliser jusqu'à ce jour ici. Donc, pour dire que, comme on dit, chaque prophète a sa mission. Ma mission, c'est celle-là normalement. J'ai fait ce que je pouvais faire et on voit un peu la suite, qu'on voit la suite. Donc voilà ce que je peux dire. Makantina ils allaient ingénieur souvenir bola au postuler, aux appels les candidats poster et puis plutôt est-ce que si au MECA? Oui, nasina MECA déjà quand j'étais au MCR. Moi c'est pour le renouveau, on a postulé qui moi et puis te postuler bien si mes élections quand ils sont crédibles dans Mboka, ils ont toujours passé. C'est-à-dire ceux qui ont gagné ne passent pas et ceux qui n'ont pas gagné, ce sont eux qui passent. C'est ce qui est malheureux. Voilà ma candidature, ils ont été votés. Oui, la majorité ce n'est pas ça. Tant que la CENI n'arrive pas à organiser na Moamba, bien sûr na Moamba, na qui candidat député national. C'est quoi tout oppose au candidat? Bon, tout là. D'abord mon sa nangai. Moi je suis entrepreneur. D'abord mon sa nangai. Bande ko balandi bo comprendre ingénieur souvenir bola bien que to so beta lisolo ya politique, mais azo beta c'était liboso na nous musala na ye. C'est important parce que yebi ce qui mutu ozana loko sala raté na vie. Ozu vie n'aura comme politique. Yango to même la biso ba grand koulou na cravate. Parce qu'il n'a pas autre chose à faire. Tu vois un peu. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas négliger ma profession pour la politique. Non. Politique, c'est pour défendre les gens. C'est pour chercher l'intérêt de la population. Personnel aussi. Non, oui, ça ne peut pas manquer. Parce que moi, lobby kami bosani se kakosi. Moto boko te na muka apart Nzambe. Apart Nzambe. On nous a makilana musuni na nzoto na mai. En tout cas, tant que salaka musala so salaka amika nzaka yembo na libota na yi. Mais il faut que luka l'intérêt suprême, l'intérêt de la population. Et on est na bosenga. Alors tant que na misala na yo, na za na misala na ngai entrepreneuriat. Et que sungangai poete atana kena politique na ebake na sima mbongo bandakala na zwakadea bozina ngeza ya bandakala eza ya politique te pe moyen dans le kateke na bonga na politique pense na bonga na muke na nga na bonga déjà donc politique ko bongisa ngai te so na comme député na ko lukate na voter ba loi likolo à $300-500 non. Parce que $500 na simba déjà bandakala. C'est la différence. Na kolingate na la wiwisme na l'Assemblée nationale. Likolo ya $1000 $1500 parce que na simba déjà bandakala. C'est la différence. Pour ce politique comme professeur ya Batou, ba okende kuna likolo ya 1000, 3000, 5000 makambo tambola te. Ozota la pe ingénieur nzambe pa ko sunga lobi kuna au moins la esimbiso président bi député to yeba ka yo kaka. Toleki directement na masole tali actualité ko le Congo démocratique ou ezali ko pesa penza moto mikolo ezali. Loi ya Noël Tiani sur la congolité. Loi wana en réalité eza mabete. Ah bon? Loi ya congolité, tout Congolais de sang ne peut que soutenir ça. Mais le moment où yango yeli esengélité. Ah bon, fallait sikoya un moment ni. Il fallait ebanda na début à législature. Ozomona na début ya mandat. De celui ba député ba yeba ko proposer yango. Parce que c'est pour l'intérêt ya biso banso. Même si le plan spirituel, vous comprenez un peu, c'est très important cette loi là. Donc la congolité parce que on ne peut pas être dirigé par les étrangers. Oui, mais que Mboka na biso na ba infiltré ya banda kala. Loi Tiani, c'est une loi sur les Congolais de père et de mère, les Congolais de sang, on ne peut que soutenir ça. Mende et Nangonga Oyo Yamabe, toujours que dans 2 ans il y aura les élections.
toujours na makanisi ya bato et que malokola que chef de l'État au sala bongo pour na ko empêcher basusu tena ko ka basu chef de l'État za inclure masolo aza inclure mais bato ba kansa ba politique et bi kande ba kansa que non yine za ko alimenter yango mais en réalité c'est une loi propre, une loi pour sécuriser non seulement nous autres vivants, même nos enfants. Bana biso bakoya ba botami ba kokola so ba koti ba mboka ezana ba loi ya malamu, mais c'est la stabilité même du pays. Vous comprenez un peu? Donc moi je pense que bato ba ko le belé encore apona et il y a un moment où d'être comme na proche ya l'élection 2023 mais il fallait loi wana et ça appuie il y a tout congolais. Peu importe sa tendance politique normale. Bongo c'est que tant aux bongo ingénieur souvenir bola au moins que au meki un peu contredire population besoin d'abiso à rapport cardinal Fridolin Bonga lobi tomike bisa na masolo ya bongo na baloi ya bongo pambate ezali comme ma division et ko kabola ba imboka hein donc c'est que yo telemeli yango. Non, moi je crois je vous dis le cardinal Ambongo c'est mon pasteur. Il est mon pasteur. Moi, je suis fervent de l'église catholique. Vous comprenez? Mais, nous avons tous des points de vue à émettre. Ah, oui. Moi, je dis, en tant que chrétien aussi, je soutiens ça spirituellement. Parce que tout pays, Bokondiamboka, à un degré donné, ça va pouvoir n'importe qui. Vous voyez, la sommité de l'État, il faut la verrouiller. C'est vrai que les Congolais mingi, Congolais mingi détournement, c'est vrai, mais parce qu'il n'y avait pas de loi dure. S'il y avait des lois dures, ndenge tomoni moi muke mokozamboka osala awa ije fait osala awa ezokende kosala ba otobenga ba ko évaluer ba entreprise d'état ko évaluer ba secteur public et consomme to mondeni bato ba yiba kambo comme nango habitude. Vous voyez un peu sur des Congolais de sang, des pères et des mères. Mais s'il y a des lois qui sont dures, je pense que école limiter vol wana peut détournement na kati ya mboka. Donc la loi ce n'est pas rejeté, mais moment où yango yende yemabe. Tous les États, après 2023, on a l'élection à Sika. Ce que Salami n'a ébandé la législation, tu as eu qu'on serait le loi, par rapport aux députés, qu'on serait le loi et verrouiller ce métier à Mboka. Tout le monde ne peut pas devenir chef de l'État normalement. Ça non, en tout cas. Dans les conseils ingénieur APC, ceux qui louent en Sengeli et Salema, et Bongi et Salema, na législative où ils allaient quoi? Oui, na débit, parce que y a un yango. Ça c'est na débit, c'est compliqué. Faut na débit. Et tant que Congolais du sang, ingénieur souvenir bola politique qui te paye peu aux aliments comme la politique il y a école le Congo démocratique. Peut-être que dans l'isolo il y a été des sièges ici quand bande kono ba Congolais bazali konyo koma et quand ici qui to quand mon konti à côté était des sièges kuna le lenge zali ko évoluer. Commentaire nous anime. Oui, naransa tulanda ki bisomoko ndenge mokonzi amboka lobaki eza guerre moko classique ité. Guerre oyo zomona ke baninga bazana ngambo bino bwana ngambo yo eza guerre oyo salama ozomona moto zo bundisa ote moto ko bundisa ça na kata population. Vous voyez un peu, c'est pas facile. Mais je crois l'état de siège il faut vraiment l'applaudir, il faut l'applaudir. Pour le moment, on remarque que l'ennemi a des bandades, a des bandades. A su coopérer na facilité, Mais aussi, ils ont ça conseil. Il faut aussi appliquer aussi la politique na bien en russe. C'est-à-dire s'il faut neutraliser l'ennemi parce que un mot droit de l'homme mais un mot il faut ça la politique à baris et c'est qu'un ennemi allait prendre bébé samboka s'il faut détruire il y aura des Congolais qui seront détruits là-bas il faut le faire car on a qu'on neutraliser l'ennemi pour qu'il ne puisse plus reprendre ses mauvaises actions normalement donc état de siège est malin mais il faut pas renforcer dans ce pays il y a encore des détournements armée. Vous voyez un peu. Il faut il faut punir. Il faut punir. Effectif militaire. Pendant que les gens ont été, il faut les punir, les emprisonner pour que les soldats aient le prime de Sengeli. Ce prime de Sengeli, vous allez motiver pour que bunde lamboka ndenge Sengeli. Notre souhait est que si kawana ezakimia, este ezakimia pour que tous les habitants soient malades normalement. Ce qui est ces en tout cas et qu'on a passer pour la bateau basson. Donc voilà un peu.
bandeko bantozali kokoba émission na biso sur terrain elongo na ingénieur souvenir bola to ki mamamba on poto baki lelo to ko solara masolo etali ba actualité politique a commenter ingénieur souvenir bola to zongi sino maleka ki lobi lendi eleki wapi ba imboka to pe ba kumbi mituka ba boya ki ko sala pona matali ba taxe yambona ne sengela ki ba pesa bango courtoisie to ba swaliso na bango pona ba tracasserie leki sengela na bango ba sa na no liboso grève po ba imboka banyo commander banyo kama ki lobi vous savez, quelque part aussi, il ne faut pas seulement condamner les transporteurs. Non. Dès que ça qui grève, ce monde monte comme ça la grève, c'est que et qui tracasserie. Non. Yo ba chauffeur congolais, ba chauffeur quinois. Kosoma na bango mukanda na pasi bango bazela kaka dato ba pesi bango kalate koketi ka déjeuner aluki a réaliser to pe ameka kosoma mikanda et puis na pasi omona ngote. Mais il faut que yeba sikoyo mukanda ne ba kangela bango parce que jusque là les chaînes télévisées sont là. Il faut que yeba que to banda contrôle na telle période. Pona bango tracasserie kaka. Tracasserie l'équipe biso pas tout monde c'est l'équipe makasi. Il y a ba roulage, il y a ba transport en tenue civile. Oh ba ko tia bango to ba benga o ba tia ba masete wana na biko ba benga so kombote na ibité. Mbasu soki mbasu. Mais ça ne va pas, ça ne va pas. Pour dire que Mbok est un molaka na molongo. Tu comprends un peu? Donc tout le monde devient chef. Tout le monde impose sa loi là où il est. C'est pas possible. Il faut nous les kala molongo, tebake ba ko sala opération boye na mokolo boye, opération boye na tango boye. Mais oyo mona ka bato bimina tennis civil, ba bimba moko, ba mo sala loi na bango. C'est pas possible. Na tuna ki roulage moko na nzela na mais au monde ba sali boye, liko na bino abi mais bongo biso salaire za malamu. Tolia wapi? Tu comprends déjà? Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on bongisa salaire, il y a des travailleurs, des fonctionnaires. Si on a un salaire, il y a un malamu, il y a un salaire. Vous avez un parce que Moutarobanga a tracassé Batou, il y a un salaire à Zoka. Donc, s'il n'y a pas un bon salaire, madame, c'est très compliqué. Ingénieur, ça peut être le salaire, ça peut être le salaire, c'est chauffeur P. Ba chauffeur P to boy te bazana ba on peut na raison. Mais aussi ba conduit puis bazana raison, to pe ba soda ba roulage bazana raison, ya ko ko tala ka ba na bokebi ba dépassement pe pai. Ba linga pe ko to sa bandila na ba on te pa bande na ba on te que non, ozana bando yeza pressé kaka po leka. Na nyonso na ceux qui roulage à Kangio, to agent transport à Kangio, ne komi ngambu koloba o koloba, baloba te. Bate ate amende des amabe. Non, madame, vous savez, il faut qu'on passe ça exemple. Yamalam. Ça doit commencer par nos généraux, par nos officiers, par nos ministres, hein, par ceux qui travaillent à la présidence. Tant que par exemple, soit déjà bande opposée, bande contraire. Dis-moi, population peut avoir ça. Chauffeur et taxi, on a le colonate. Et c'est d'abord, bango n'est pas un exemple. Va passer sa loi, peu importe ton niveau, peu importe la grade. Peu importe ta fonction, ce qu'on est qui n'a bande contraire, bakangi yo pe basambisi yo. Pe batonso bakobanga. Mais tant que bino baboto molo boko banga te. Ce qu'on a pressé, au sens contraire. Mais bisangai, bon il y a zanyama, andete, azabe motote. Le sengeli était exemple où tu as bona likolo pour être battu à seba ba pe ko to ça exemple wana. Donc voilà ce que je peux dire. Ah pe sika wa sima beaucoup tanina vice premier ministre intérieur à celui au Quito. Oyo azalaki na gouverneur na numéro 1 ville à Kinshasa Sylvano Kasongo le général bataki na masolo sika pe bazu compromis pour la couper sa bongo courtoisie à une semaine ba déranger bango te mais wana pe sengelo pe ça pe conseil na ba chauffeur pe ba le kapé komi bongisa komi lengele oui mais sengeli pe na ba konti ya mboka yo te meka na ba konti bongo bande ko no ba chauffeur na zona conseil wana ba konti ya mboka pe ba ibisera ba chauffeur mikana ne ba sengeli koza komi lengele na yango. Ozomona balobati mikane bakolenge na yango. Ça a déjà communiqué avant biso pe apandisa ngoto yebi. Oui bon malheureusement nga na pe chauffeur ya transporter na chauffeur privé na kumba mutra na privé les restes ba documents là on a yebi maté. Voyez mais je crois ezali kamgo ya conscientiser. Tout doit passer par la conscientisation. S'il n'y a pas une bonne conscientisation ça sera compliqué. Peuple il faut côté yaye, il faut côté yaye. Ko na côté yaye alors ko la mwana pour que ayoka c'est vrai fimbo peut faire la wana mais fimbongo et yaka sima côté ya mutu. Donc voilà un peu ce que je peux dire. OK bandeko balandi tozoko bakaka 61 ans ya indépendance et le Congo démocratique pour na ba politique mususu bilan eza positif pour ba susu négatif na koyoka bandeko mususu balobi eza po politique ya mboka topé ba politicien mutu plutôt bangonde bazali ko sunga penza te po
Congo etambola malamu. On a yo bilan eza ndenge nini? Ouais, bilan na koloba na kozwa le deux camps. Au balobi positif et négatif. Je vais prendre les deux. Pourquoi je dis ça? Parce que jusque-là, nous sommes est comme un niveau de singulité. Comme un niveau de singulité. Positif parce que Mboka est Mboka, est RDC, tu as un chef de l'État, tu as une institution, tu as un État souverain. Oui, État souverain apparent. Apparent, État souverain apparent. Parce que nous ne sommes pas un État souverain. Nous dépendons toujours de la décision que nous Libanda. Les Européens, les Américains. Donc on ne dépend de leurs décisions normalement. Nous ne sommes pas un État souverain. Non. Parce que même un ambassadeur peut aujourd'hui donner l'injonction. Namboka Nabiso, peut salami. Donc on n'est pas un État souverain. Il y a un moment où on dit que c'est positif parce que c'est un pays apparent. Tu dois exister, tu as un maï, tu as un continuation en boka banini, mais négatif, c'est que non, nous sommes comme un niveau single. Et puis Chine peut comme aller le Chine. Bazwaki ba décision mambeko na bango moko ba chinois ba s'enferma pe ba luka solution solution na bango pour que les loko ba chinois lo ba comme pe ba talokumu na mokili bon pe ko sala poids contre ba américain contre ba français mais biso jusque là madame pays na biso tozaka ko dépendre na importation ba entreprise so ba jekamine o essayer ko so mo solo to brada yango na ba contre zangatina to brada yango ba trepeso essayer comme ça mbonge be na mboka to sina ba contrat moko léonais oyo ke ba memela kapso ko mengote uzomona ça dit mona ya Congo jusque là azela kase libanda donc on azela kalibanda eza passe ko ba to ba indépendant non jusque là en tout cas to na musika yo na lobaka nous sommes encore un pays en voie d'être sous-développé notre comme sous-développement pété. Nous sommes en voie d'être sous-développés. Comment on est même à usine ya biloka ya tonga tout ça la ngote. Ba usine ya mikemi tout ça la ngote. Whisky utaka libanda et yena ba tuk ba tina ba milangi ba kabole biso. Biloko mikemi. Donc ezama passe ko lobake. Tout ça ya solo indépendant. 61 ans solo mais eza vraiment na un niveau singulité. Que tout se pelaka yango. Non te. Tozaka na actualité ezali ko dominer mboka lisolo pe 2023 ba mboka bazo banga boyende ni pona matali élection na ngambu na yo commentaire no to pe lecture no ezali nini oui 2023 bazo banga ba mboka to pe bon en fait ko banga c'est trop dire likanisi ya 2023 mapona mi ba mboka bazali ko zela yo zali ko zela nini oui conseil on na kopesa na ba bazo kamba biso c'est une chef de l'État parce que les choses conseillers aussi par défaut pour na contribuer ba mboka. Conseil na kopesa liete 2023 malgré recensement na bango o baringi basala asala na nyo surtout pour que élection et salama mieux vaut avoir même des mauvaises élections en 2023 pour respecter le cycle électoral. Comprenez pas? Donc ce qui me conduit à Mboka asala par tous les moyens à respecter le cycle électoral na 2023 les élections même mauvaise je vous dis même mauvaise attends les chef de l'État même mauvaise élection salama. Mais en 2023, ce que Salami, nous allons prendre la crédibilité na niveau international, pas international. Parce que Kopesa Banguna occasion de profiter na ba désordre na marche banini et puis na discrédit na yo pour na koleka bar 2023. Moi, je suis pas de ces gens-là. Au ba Kopesa conseil ma B. Oh non Covid, oh non recensement. Oh non, ça c'est un mauvais conseil. Un vrai conseiller, c'est que Aïbisa me conduit à solo 2023 ou rien. Il faut organiser les élections, même si ce sera des mauvaises élections. Mais il faut organiser des mauvaises élections-là pour que 2023 passe à pouvoir être salama. Ce n'est pas un peraka. Gloire à Dieu. Et pas encore. Mais que tous les cadets, année wana, en tant que je ne conseille pas au chef de l'État. Non. Donc, il y a une état santé. Covid, troisième vague à Covid-19. Ouais, madame, moi, Covid-19, ce qui est un peu troublant, c'est qu'il y a des comprimés, il y a des médicaments qui soignent, soi-disant, Covid-19. Mais pourquoi Mindele Bazaka a imposé ce loin à Bango et à vaccin? C'est étonnant. Et puis, moi, dans la section Moukié, Nazalaki na une conférence, il y avait des médecins, na tous les Bango Motuna Moko. Boy Bisanga na kati ya Covid. Symptômes nini on a bien traité na kati ya RDC. Bana bango ba médecin. Na soki ya no mokote. Donc pour dire que
ce n'est pas la maladie en soi, mais ce sont les différents symptômes. Et tous ces symptômes-là dans la COVID sont soignables et traitables. Mais pourquoi on veut nous intimider? On veut nous faire de la pression, de la tension, hein, avec les vaccins. Donc, j'ai même un peu de doutes. Na kanisa était pour les Congolais mana Covid balobaka yango ezali tona ba ki se belé eza awa oyo ke esoignaka yango ça malaria non esoignaka Covid basala ki wana pourquoi on ne veut pas financer ça par l'État congolais pour que to mele yango kis na biso na maboko na mboka na biso pour tobika mais pourquoi seulement vaccin? Donc moi je mets un peu des réserves, des doutes à propos du vaccin. Ce qui te cause peut-être qu'après 2 ans, tu vas agir, mais je ne conseille pas ma famille à moi et ma famille de prendre les vaccins maintenant. J'ai dit non pour l'instant. Non pour l'instant. Donc voilà. Tozali na matanga l'école Congo démocratique, tu kobungisa moto monene penza archevêque mérite monseigneur car monseigneur Mosengo. Ouais, Mosengo Passignan, ou tobungisa bon moinae. Yo ozali moka ba catholique. Sangwali wana epesi yo oyambi yango boni. Bon, d'abord d'une manière générale, ceux qui ndeko yo, mutali comme papa na yo, a bungi a kufi et puis ça mawa au motema. Mawa makas na motema. Ta on aura pesa ki mawa, pinjoli na mala biso. Puis d'une manière aussi particulière, Papa Mosengo, le cardinal émérite, je pense qu'il y a une mission non seulement pour l'église, mais aussi pour la RDC. Sinzili, Kengela, Ndenge Mbogeza Kotambola, Baza Mingite Nakati ya Mokili, Nakati ya RDC na biso. Nini après ça qui panae sur le plan politique, pour tout le monde pas bundi pe na masoleta li politique ya mboka na. Oui, sur le plan politique, c'est un homme droit. Il était un homme droit. Pe abandaka kolukase bolamu ya peuple congolais. Ozomona lekabazala kiwana. Pe abandaka ko bosolo sika sika lo bosolo. Bandaka koyoka sonité, ko banga mototé, poise minduki, poise na pouvoir. Non. Là il fallait dire la vérité. Il disait que la vérité. Donc voilà un peu et l'autre ozo ya motu et pas naïe. À pas côté à sangoelamu. Nakati eklezia nakati ya mokili azalaki pe ko kengele ba politique pas ba politique soko kengeli bangote ba okena ba dérapage ozomona mazaki mosala monene ya kosala tout au long ya qui prila na ndeka zalaki awa bane ko kengele pona koloba awa to awate donc voilà un peu atiki biso na mawa na motema comment ko kufa na ye eza perte monene pona RDC pe pona église na biso bambate c'est vraiment une bibliothèque. Voilà, tu as commis presque à la fin de notre rendez-vous de ce mardi 13 juillet 2021. Je n'ai souvenir bola. Na maman soto tunio. Tant so dakina likamboba kisa auto bosani ko tunayo. Oui, on a conseillé d'aller c'était ba congolais surtout la jeunesse ndena koloba moni to ba mingi des mots de chômage mboka za na bien té. Ba yibi baleka ba like belé ba yibi ba bomi mboka. Hein, ça na babayi politique, babayi mboka. Alors total la politique était, mais moto et si Kazali aluka inactivité génératrice pour te esungaye le lengi biso zali awa. Ce que hôtel ka politique brebela ba maladie oyo to yebi kombo teleki na Covid. Ya on a conseil na repesa lete solo na bayike mboka bilenge baleka ko luka ba activité ko sunga bango pona ba mekape ko se prendre en charge. Donc voilà, et puis sous qu'on veille la politique na biso ya mboka tout ce que la kaka ba politicien auto éviter à Kalawana. Il faut un renouvellement de la classe politique d'une manière physique. Pour te mettre à côté par plaisir à Kobeta. Donc voilà na koloba peut-être ça mbela mingi na mboka parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc voilà ce que je peux dire na mona super. Rappelez le numéro na yo pour ndenge misami yo salaire personnel à hôtel ko bana lisolo. Oui, attaque entrepreneur na domaine de construction, j'ai mon numéro c'est 081 998 40 54. Batu ba ko luko pona ndenge. Ba ko luka pona conseil, au kotonga immeuble, au kotonga ba pont et consort. On est là aussi pour prodiguer des conseils. Pour ne pas faire des pertes énormes à finance. Vous voyez un peu, tu conseilles là maîtrise, tu conseilles là calcul, dessin de charge pour que stabilité immeuble no salama,
paiement moi sur kosala et les kana molongo au salama dépense inutilité. Voilà entre autres ce que nous faisons yango wana pas kosala misala. Merci bandeko bandi kanek une télévision, merci nayo d'Olivoa Minayo Sardou Dimboulezi les amés. Meli Rite Binonyonso Benelite bandeko bandi kanek une télévision sans oublier Vie Cobra olinga kamingi chaîne oyo kanek une télévision en Arabiso na bandenge nyonso po kanek une télévision banda lundi ti dimanche ozawana pona otala biso merci mingi na bino banso obolinga kanek une télévision sans oublier journal oyo nga nazali to pe na sala kangonga ebeti oyo za dirigé na chef nanga Pyrrhus Pembele boko ba toujours ko na kanek une télévision programme ya kitoko makasi bo sepela Kimia Kolonzambe o mabota amio tokutani mardi oyo ezali koya. Merci ingénieur Souvenir Bola na kwemba biso mokolo ya lelo. Merci na bino Pelokola. Merci pena chef na bino Pyrrhus. Merci na bandeko Banso. Mosala ke malamu en tout cas. Merci.